Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Bonne fête à tous les fidèles et sympathisants kimbanguistes partout où vous nous suivez à travers Presqu'île Kamba officiel. Nous sommes bel et bien mercredi 10 avril 2025 en Kamba Nouvelle, Jérusalem. 10 avril 1960, 10 avril 2025, cela fait exactement 65e anniversaire du retour triomphal de la dépouille de Papa Simon Kimbangu, père fondateur du kimbanguisme à son village natal Nkamba. Et c'est toujours la même date qui marque la création du mouvement social de la surveillance kimbanguiste MSSK en sigle. C'est une date de l'Église en général, mais elle est dédiée plus particulièrement au mouvement social de la surveillance kimbanguiste et la chorale Yeluselemi. Aujourd'hui, c'est la première journée. Tout à l'heure, là, nous avons suivi la marche joyeuse qui a été organisée à cette occasion. Maintenant, c'est l'heure de l'adresse du numéro 1 de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Suivons. Azola Kembo Mise
chef spirituel et représentant légal de l'Église humaniste, pour vous souhaiter la bienvenue ici à Kawa, Nouvelle-Jérusalem, berceau de l'humanisme, ville sainte et siège international de l'Église humaniste, où nous célébrons ensemble cet événement mémorable, profondément historique et glorieux, qui survint les 2 et 3 avril 1960, avec le retour triomphal d'Igor de Papa Simokimaru dans son village natal, Kawa, Nouvelle-Jérusalem, via Matadimayo, dans la banlieue de la ville de Kinshasa. En vous exprimant sa profonde gratitude, le chef spirituel et représentant légal s'est réjoui de vous voir si nombreux autour de lui, en dépit du contexte difficile que connaît en ce moment notre pays, la République démocratique du Congo, avec notamment l'insécurité qui sévit dans sa partie est. Vous êtes venus vous acquitter de votre devoir intérieur, celui de glorifier la Sainte Trinité dans sa commune sainte, sur la base de valeurs fondamentales du humanisme, fondées sur l'amour de Dieu et de son prochain, sur le respect des commandements et sur l'accomplissement de nos œuvres, dont la priorité des priorités reste la construction de la ville sainte des Kawa, Nouvelle-Jérusalem. Vous êtes venus les mémorer avec tous les humanistes et quelques espoirs, des gloires, des victoires et des allégresse datant de 1960, tels que l'homme noir, l'homme africain et l'homme opprimé en général, les avez attendus et espérés, ceux du retour de Papa Simokimaru dans sa terre natale, à la Nouvelle-Jérusalem, telle qu'elle apparaît à l'île de Patmos auprès de l'apôtre Jean. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers papas et mamans humanistes, venez ici à Kawa, Nouvelle-Jérusalem, tandis qu'au lieu du soleil d'accueil et des stades de Matadimayo dans la ville de Kinshasa se tient, concomitamment et parallèlement acquis de l'action de grâce, soucieux de la conservation de notre culture et de la vérité historique, sa divinité de la Simokimaru avait confié l'organisation de visibilité inhérée au mouvement social de la surveillance humaniste, MSSK, et à la chorale de l'UCD. En guise d'un bel histoire, Papa Simokimaru qui fut pourchassé, persécuté, emprisonné à l'île de la République dans le Canada, avait avant sa mort inscrit son fils cadet, Papa qui lui a dit en prison de ramener le moment de mise en corps dans sa terre natale, comme cela suffit à la seconde génération entre Jacob
fut un événement grandiose et sans précédent au regard de l'impressionnante effervescence sur le parcours, d'autant plus qu'à l'époque était rassemblée une foule immense de plus de 100 000 personnes venues de l'ensemble du Congo, dans la ville de Yénaba, exaltant Dieu par des chants et des prières. Qui l'eût cru quand l'Éternel amena le captif de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Psaume 126, 1 à 6. Sur place, se forma une haie d'honneur où défilaient des milliers de personnes venues honorer le sauveur de peuples confus et de peuples noirs par un recueillement solennel. Plusieurs personnalités politiques et publiques, dont Joseph Kasavu, étaient présentes à cette cérémonie d'accueil et d'honneur à Nathalie Mayo. À côté des cercueils se trouvaient les trois fils de Mokosa, tous souvent habillés en blanc et les maquistes se tenaient autour de la petite. Toute la nuit, du 2 au 3 avril 1960, était consacrée au recueillement avec des cantiques de louanges par des couplets de prières. Peu avant minuit, cette joie sera brusquement interrompue par l'intrusion des bandes instrumentalisées par l'ennemi du humanisme qui voulut s'emparer du corps de Tabasse Moukoulamou. Quelques braves humanistes chargés de sécuriser la cérémonie, les personnes et les biens pour la circonstance avaient maîtrisé et mis hors de l'état de nuit ces bandits. De cette intervention énergique naîtra depuis ce jour-là le mouvement social de la surveillance du humanisme, MSSK aussi. Un autre cortège fit ainsi former un milieu d'équipe de Bondard et de la police coloniale, tandis qu'au milieu se trouvait le véhicule humanista qui transportait le corps sacré de l'envoi spécial de Jésus-Christ. Du port nucléaire, de Kinshasa, jusqu'à Nathalie Mayo, puis Nathalie Mayo, les cortèges de la commune de Mont-Central, menant vers le camp de Jérusalem, où le corps de Tabasse Moukoulamou fit son entrée triomphale le 3 avril 1960 à 18h, accueilli par son corniche sous les cantiques de la grande chorale de Jérusalem et avec l'assistance de milliers de pèlerins venus de partout pour rendre hommage aux Moulousses. Son corps était posé pour cause de l'événement à l'extérieur du sanctuaire du Logo pendant un mois. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers parents et parents humanistes, pour tous les humanistes du monde entier, le retour de Dr. Simon Imamou dans son village natal, la source des sources, est ainsi un couronnement et une victoire éclatante et historique au regard des mauvais traitements qu'il avait subis de son vivant et de la persécution infligée tant à sa personne physique, à son épouse et à la plupart d'enfants, aux milliers de ses croyants qui furent déportés pour cause de l'humanisme entre 1921 et 1956. Notons au mois d'août 1959, bien avant ces événements, tandis que parmi les événements le premier chef spirituel de gouvernement légal de l'Église humaniste, assisté par ce frère, premier évêque du pouvoir de cette Église, il avait déjà instruit papa à la volonté de mettre sur pied une structure sociale de surveillance devant assurer la sécurité des personnes et des biens au sein de l'Église humaniste. Il avait sans doute divinement anticipé les événements à venir tels que celui de la nuit du 2 au 3 avril 1960. Ceci marquera le début effectif et conséquent du mouvement social de la surveillance humaniste, MSSK. Le jour du 3 avril 1960, et celui où le corps vivant et incorruptible de Tabasse Moukoulamou entrant triomphalement et dans toute sa gloire ici en terre de Jérusalem,
par ces corniches autour desquelles évoluer dans l'effervescence et dans le recueillement des hommes discontinus, la chorale de Célène, ainsi que tout le peuple environnant. Depuis ce jour mémorable, le corps divin est récolté de l'oiseau du Mamou, repose dans son sanctuaire où d'année en année les peuples du monde entier viennent s'y réunir. Révérend pour le de l'Église du Marie ici présent, développant le général de la loi de l'Église, Monsieur le Président général de la vie du mouvement social et de la Fédération du Marie, Mesdames et Messieurs les présidents et généraux des mouvements associations groupes escaliers ici présents, chers surveillants et commissaires de la chorale de Céline, distingués et à haute rang et qualité respectifs, chers papas et mamans qui m'habitent. Nous n'instaurons que les liens selon les circonstances, comme nous le faisons chaque fois sans transmettre les réflexions de sa dignité par notre mouvement, chef spirituel et le représentant légal de l'Église du Maris, à son excellence le ministre Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour l'attention particulière qui ne cesse d'accorder à l'œuvre salvatrice des papas Simon. C'est le bienfaisant aussi à toutes les autorités, tant politiques, civiles, religieuses, militaires et diplomatiques, ici et partout qui concourent tant soit peu à la recherche de l'unité et de la paix pour notre pays, pour la sous-région du bassin océan, pour l'Afrique et pour l'humanité tout entière, pour laquelle la passion du Mamou s'était sacrifiée pour faire obtenir la victoire certaine et éclatante que nous sommes venus ensemble célébrer en l'honneur de notre vie. Que vive l'Église du Maris, que vive le papa Simon Mamou, fondateur du humanisme, que vive sa divinité, papa Simon Mamou, chef spirituel et représentant de l'Église du Maris, que vive les jours glorieux du 2 et 3 avril, que vive le MSSK et la chorale de Célène, papa Boyer, nous vous remercions. Musola kwa se ye mwana tata mwanda velela twena peti ntwali ye mpangeto mwana omasemeto tulombele kwa mpangeto watutela mana beto mpangisa kumulibundu tokuvana kyambote faki twakubigana moko twavana pangeto kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela pangeto lendele ko kuvwana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena peki ntwali ye ngudi zeto bamama bawu bakalanga bimpovila byetu ko masemeto tulombele ko bamama lwatutela mana betu bana beno tolvana kyambote faki
ika tokubikeno moko twavana ngudi zetu kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bamama lulendele kuno vwana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulwe kiva kikada kyansuka indhangu tutelemesanga tata nzambi waisivwanda kindwadi yebeto bana bandi baminsumuki kuntya nthangu silulu za mfumo to Yesu Kristo vokwenda kakwenda kenda kutulombela nsadisi imphevu ya ndongo ya kedika ilemba nitsatambula ensilulu za mfumo to Yesu Kristo zizilungana na mubeto wakulumuka yewena yetu kindwadi na telu bukya hunu tata Simoni Kimbangu wena yetu kayoyeleko yekakanoke nempenituko buka kadila ibukena ibukana tata manakala kariyandi inzambi nzambi yantekila kayenako nzambi nalanda kunimandi peka yenako luvuva mulututitomba yandi ukutuvana loka wankakako tulombele kwa sedieto watutela mani betu bana bakutokuvana kyambote faki la la la
Edito wanzambe to tata mwanda velela beto bana bakutokulombela bakafulu watu sikidikisa. Tusamba ensambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wasiditu ye untwadi ya mwanda velela dika kalanga yetu tuka kwa yelevu seye mwane mwanda velela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata molimo santo tulanda kimateye na biso mama motei mta ya kibiso abandere na bandembo bayuda kena mibeko kanane ya suka toyoki tobomba tosalela pona mukoro wana tobika tatata batikela kibiso makamu misato bolingo Ibeko Penzala. Tuzali kotonga lingomba ya tata molimo santo. Batikela kibiso mukumba ya kotonga Yerusalemu. Tata lelo toyebi yango nini ezalaka. Pasi ya tata molimo santo. Comme la Kinshasa a décidé pour atteindre l'Ikoro. Pour nous la masua na paoba o izake na bitu ngobela. Bakangi bashe kingo na makoro. Jere mutu asali mabe, jere mutu ayibi. Kasi ayebisi ya mindele. Ndenge nazokende boye. Na kokanga makambo nyonso lokola nasali mabe. Kasi ntango nakozonga. Okomisa nga lokola roi. Honneur, nyonso. Elelo soki totali na 60 bozongi nzoto ndenge papa kumalongo ezalaki kozala nzoto emonanaki te mokonzi monene mpona nini bamindele babangaki nalobi tokokokela niongo na ye te soki tokopisi mokano te bakena kozwa ye te biso tokozala na niongo lelo bagauche na Yerusalemi ezaka programme na bino moto na molu ndenge tolimelaki tata molimo santo tozali bacroyant bamouvement nyonso tosalaka na lingomba sika nyonso ozali yebaki tozosala tata nzambe lobiko na yo komonana biso nyonso sikoyo toye kotonga Yerusalemu mpona bagauche tolobi boye ndako na bino oyo eza na 4 maison otikala kotala yango mpe kobongisa yango tolongela misala nyonso ezala jeteki mpe ndako na bino botala yango bosala mpe misala dirigeant mpe bozali mpona nini mopepe ozoyela biso
motu nyonso alingi kaka aya na Yerusalemu mpona nini ntango ekoki. Totali mpe mama mwinyi aza na misala kosala Europe badortoir oyo kosisa bino bagauche hérite bandako na bino ya mike mike oyo kosisa yango bato nyonso baza na progrès yango kotonga Yerusalemi mosala nano mosilisi mpe oyo kosala ntango tokokoma na 2026 na bamvula eza koya liboso tomona ete nkamba ekochange lelo totobunda nano na memorial tobosana te kobendela biso mpe makambo mingi bavisitere bakoya ebele po ayebi te koko na ye apusulaka na likambo awa bakoya tata na ye mama na ye bakoya kotala ekopesa biso makambo ebele ya kitoko tozomona neti tozosala eloko te me toza koleka oyo bamipesi na makambo oyo ya tata molimo centre oyo nyonso batata bazaki koloba na biso ekomona na ekosalama mingi balobaka ke ezowumela ati likambo nyonso eza na ntango mingi mpe balembi bazongi nsima oyo atiaka na elikya na nzambe na ye mpe kobosana ye te toye kosala misala toye kotonga mpe na koloba mingi te mateso elekaki banzembe mosu toyembaki ntango toza nango ntango tosalaka mosala soki oze na bakimbangi banda ntongo ti poko bazalaka kuna oyebisa wana nde tosalaka misala mpona lelo ndenge balobaki na ja ntongo programme ezali te lobi oyebi oyo tosalaka komona na tableau ti awa na nkambo na ba 18 heures oyebi ndenge tosalelaka vendredi bakato samedi tozali awa ndenge ndenge apesi mikolo vendredi samedi dimanche toyebi ke bato baprofite bakoya mingi biso mpe toprofite po ete ezali ferie tosala mpe misala tozali bavolontaire oyo aza na makasi na ye brike bazobeta babrike kende kuna bazokula nsima kende sala nyonso bamaso bazosala biso mpe tosimba yango mpona lelo tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo sana amen. Ika tokubikeno moko katonda lusiku musu tutambuli kwa tata nzambi munkumba se ye mwana tata mwanda velela munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela. Bonjour la famille, bienvenue sur ma Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.